Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. Sit Ivan Omboka. Sit Ivan. Bonjour, bonsoir. Bandekonoso oyo bolandaka biso na Info 16, donc à www.info16.com. C'est pas il y a tonton Mwinga, on va les kitoko kuna na kati na Kinshasa. Lelo tozo yambela bino motomoko oyo aza munene awa na kati na biso na Sheffield. Tolukaki makasi me tozuye na poko lelo ya on toli ko présenter na miso na bino. Mais yambo na ngai to liboso na ngai ko banda ko tuna e kombo to ko solana ye na osepela ye moko a se présenter na sika zali. Bonjour papa. Bonjour. Akoki ko se présenter devant bande konoso baza ko tala yo na Kinshasa fait partie na Europe. Bon, ngai Levi Kitambala nayaki awa na Angleterre depuis 2012 pour la Jeux paralympiques et puis na tikalaki nazo continuer ça sport là quoi. Ah bon. Merci donc kozana yo na poko lelo na moni yango eza vraiment esengo mingi parce que tant on azali kota na mona que oui ozali en forme. Bon na moni que oyaki awa déjà depuis na 2012. Est-ce que oyaki na Jeux paralympiques et c'est le cas qui est-ce que si quoi ozo connaître toujours ko sala to ovandi no kaka. Nazo continue toujours ça là sauf que na changé un peu moi discipline on a ça na yaki na paralympique na Londres zaki pour na javelot na disque mais pour na sikoyo na koti na wheelchair basketball dans na basket à fauteuil na vraiment ça depuis que ça mais sauf que ba matériel là convenable était siko awa na club na joie na zo beta siko ba chima matériel on a continuer na moko. Bon sikoyo différence nini oyo ozali nango penza kotala kendenge ozali kosala na mboka Kongo na oza kosala esiko lelo eloko nini oyo eza ko motiver penza lelo ke o continuer na mosala ngo parce que kotala ndenge ozalaki peut-être na banele ki kotala na année ya lelo ozalaki peut-être na âge moko musume lelo okoli est-ce que oza toujours na capacité to difficulté te ezoya tam osala mosala ngo est-ce que oza toujours actif? Oui, nous sommes actifs et puis pour l'information on a personne avec handicap, en tout cas âge qui partait, ceux qui ont l'envie, en tout cas ils ont bien recommandé pour la personne avec handicap à côté de ça sport même l'âge au moins pour ça là, ça moi qui nous permet de chuter à tiki, mais nous sommes toujours en forme, nous continuons tout ça là, na club dans la Sheffield. En tout cas, merci mingi bande konyoso obazolanda biso conversion na biso na poko lelo. Nazali kopesa bino mbote surtout na pesi Linda kuna na Bradford, Linda Banzuzi landa biso na kati na Info 16 donc www.info16.com bolanda biso en plus bo subscrire na kati soit ou bien bo s'abonner na kati pona kotombola lokumu ya kati sisi bon tozonge pa ina yo na biso nazako ba ozana kati na Sheffield awa est-ce que okoki ko yebisa biso adresse sekani oyo ozali ko évoluer? Nous avons voulu un club à Sheffield Siles, wheelchair basketball, et là tout justement quand il y a Northern General Hospital, qu'on a des s'entraîner et puis ma match à domicile de Betakawana, donc na Sheffield toujours na Northern General Hospital. Bon, na Sheffield na Northern General Hospital. Oh, Northern General Hospital. Ah ouais, c'est ça. Bon, donc on a biso aza toujours ko travailler na ye lokola bomasano ndenge asala kam. Bolo siko toza komona ke yo oza kati na siko oza ko s'entraîner. Est-ce que oyo kozala na eloko moko to maloba moko ya malamu oyo ya ko soutenir to ko support bandeko baza na ka lokola yo to bali ko sala ndeti mosala yango na nzela oyo zali ko sala? Oui, pour awa c'est facile à kusala yango sauf que ceux qui ont la volonté na kusala OK s'intégrer na club yo lingi et puis c'est le discipline yo lingi kusala et ça pour sport à personne avec handicap déjà ebele à volleyball ezali assis à basket ezali à football ezali mais c'est surtout c'est le niveau de la capacité handicap de ezali et puis au moins na kusala mais pas la biso na Congo. En tout cas, ils ont pas si mingi pour la condition en plus. C'était aussi on a vu ça là, oui c'est basketball. Le matériel est très difficile pour ça là. Pour ça là. Au moins on a ça là mais du mal en côté vu que le matériel est quitté.
toza na possibilité obima te na yango tobimaki na bajampion na bajuste po wana te eza mwa facilité kosala yango mais baninga tu bana Congo en tout cas bapersona handicap conseiller bino kosala sport en tout cas eza malamu ekokipe nzoto na biso na bapersona handicap makasi en forme au fur et à mesure on s'adapte même si le handicap est makasi mais au fur et à mesure on sala sport et ko aider na nzoto makasi ko ya puis au moins que moi changement moko ko na kata vie na opena bon sikoyo ba difficulté nini oyo bokutana kanango tant na ndenge bozo sala musala ngo ko episa biso ba difficulté donc ba inconvénients na ba désinconvénients ya musala oyo bozali kosala bon cela ba ni inconvénients ezaka que non ndezaka musala surtout moi ba risque accéder ça et quoi ezala nango ekizanga te neta biso ya basketball te betaka omoni des fois okoke otutana moninga okwei okoki pe kobukana okoki poza choc mo boye peut-être okokomplika pe vie mais sauf que avant matériel wana eza bien protégé monde la sama la condition peut adapter puis so vandi nango o se protéger bien okobeta nango kokwei ko ya nango mais que créer pe ma eloko makasi pe danger que yo compliquer ce vie exactement. Est-ce que na ebité na koyi ko tuna yo soki souvenir nini oya malamu yo ozanango na nzela ya musala ozali kosala? Premièrement bon na yemboka oyo pour le sport na coaching d'état pour le sport yango ne mena wa souvenir liboso ya fina nga et puis souvenir belé ba relation le na ba relation belé na ba tout do ala kati partout dans le monde et puis na championnat ya Angleterre na ba camarade belé ba relation comme belé na championnat Angleterre na championnat Europe même bato ba États-Unis ba Canada wa plutôt qu'on a contact na bango donc relation comme makasi surtout 100% relation. Après les vies qui tambala donc na sepeli mingi kuyamba yo na poko lelo 16 mm mwinga tonton mwinga kala mutuna biso fele tuna biso zana ona kata Sheffield lelo tozana ye entretien na poko ya lelo donc azali moko oyo akolinga ko soutenir biso na kati ya Info 16 donc tozonge pa ina yo papa na koloba sikoyo boye tango sikoyo ovandi wa osala musala est-ce que oza rappela makanisi penza que un jour okamata musala oyo avec ba idée oyo zozwa okendo komisa yango pe na Kinshasa osala pe eloko moko ya bien ozala na bandeko ba kozala kuna bazala pe na facilité ya kosala ndenge ozala kosala ko est-ce que ozala pe na ba idée na penza? Oui ba idée zango ebele ba idée ebele ezali makasi bo sikoyo omoni biso tout yebi mo mutumba bayebi wa konchera mboka biso za mito yo to les appelle démocratie kota mboka to kita to ko apporter un plus dans le domaine wa biso o na yo yekola awa pipo na to sala ba cours ya entraîneur na sisi da niveau 1 de na kota sur niveau 2 mais na niveau 1 a da coach niveau 2 zaka ko compléter ba mais sur na ke Congo donc automatique na za doit ko aider baninga combat pour ça sport pour net pour potier quoi pour potier puis pour ça ma comme ça ouais na PC Sermado bilonda mbote na kati na Sheffield pe na bosanité ko pesa bande ko na kati na Sheffield bolanda ndeko na biso pe bo soutenir ndeko na biso na musala malamu oyo azali ko sala bo soutenir ye na banzela ya club pai azala kuna soki ezaki mkwana ke match ezali ke o soit ye a ko se présenter jour wana to kenda rapé ko support ye pour que musala azali ko sala et que ndeko biso bon azali ko tuna aussi ko question mosusu lakini question mosusu na tango yo est-ce que musala ngondenge bo sala wana esa ga juste mibali mutu basala yango to baspe ba ko sala yango en plus sorry pardon en plus tant que ba handicap na kanisi eza na ba critère ebe na kati est-ce que moto par exemple oyo azalaka na sif masanke atambo lokola biso yepe aboye ko sala musala ngo? Ah oui, à cause de ça, bon, on a répondu à la première question concernant ce qui passe par ça. Yes. Oui, on a mis 4 centaines là-bas. Le centaine là-bas, mais sauf que ligue, il y a basé les alliés, la ligue a mis pas les alliés. Donc, parce que par ça, là-bas, on peut sport, on a pas de handicap à basé. On a pas de sport, on a pas de sauter à la base, même paralympique partout, on a basé. Donc, on a premier daté. Bon, justement, est-ce que au côté qu'on peut s'abisso un jour au s'entraîner en plus na l'air c'est ce que nous allons en plus tant on ça qu'on s'entraîner kuna bozaka ba noir ou bien bosangana na batu ya mboka oyo? Bon tu s'entraîner chaque mardi na jeudi
ans à 21 ans. Donc, j'ai dit de 19 ans à 21 ans. Et puis, pour notre santé, pour notre bête, on a très bon dans nos bêtes. En tout cas, pour le moment, noir et ça, noir, noir. Ah bon, merci mingi bandeko bozali kolanda biso toujours na masolo na Levi Kitambala oyo aza penza mutu munene na kati na Sheffield bandeko mingi oyo bayebi ete melelo nazali kopresente lisusu kotala vraiment ke azali moko oyo ayaki na kati ya Jeux paralympiques na année 2012 bayaki kobeta olympique na kati na Angleterre kasi ye azwaki chance ya kotika na biso yango lelo aza kati esika oyo bandeko nyonso oyo bozali kolanda bosana te kosabone na www.info16.com donc bosana te bosabone mpe bolaki oyo ezali chaîne na biso to chaîne na bino bana ya mboka tozongi epa na yo papa naza ko basiko boye question na nga oyo nazalaki kotuna yo est-ce que lokola na Kinshasa bandeko pe o bazali kosala mosala ngo lokola biso to lokola yo bazali mais sikoyo bazalaka na bakapasité penza te soit bazalaka na mbongo te exemple ya kosomba matériel to kosala nini sikoyo yo olobi ozali na penser que un jour okoki kofungola oyo kozala centre pona ko aider bandeko sikoyo centre yango na penser na yo ekozala koma ekozala ofele kozwa batu to ekozala kesengeli mutu aya esengeli afuta quelque chose ekozala biso ndenge nini te koloba kofuta quelque chose on c'est trop dinga mona zaki na mboka na biso na ebifi abiso a personne handicap na mboka biso comment il marche ça c'est difficile ko futa sauf que bato ba na bonne volonté et to relancer message bakoya ko s'entraîner aux gratuit biso to le papier partenaire na ba gratuit to ça na libanda to le partenaire o bakoya financer biso pona ko matériel o tout ça on peut ça ko s'entraîner na ko na mboka ko kuna na mboka à vrai dire exact exact donc ba partenaire ba sunga biso na ba création za to ba partenaire ba sunga biso exactement justement siko est-ce que âge nini oyo ekoki ko banda po ete moto abanda ko sala musala bon na ba personne avec handicap en tout cas ceux qui déjà à partir de 16 ans même moins à 16 ans ceux qui moi nous autres moi makasi ya bakoya ko banana sport et sauf que ça na limite ce qu'on lembi otiki comme na auto le bango avant na china mais ko comment ça fonctionne n'est-ce pas un chapitre handicap de âge équipement c'est comme moi que lembi otiki na yo mais ko banda et ko dépendre pe na mutu et puis na batana ba condition ya zana ngo kwa banda ya problème. Ça va merci et ça na condition te à partir à 16 ans to na c'est à 16 ans ce qui ozana yo activité ozana makasi ko sala ngo on a si on a kato malobate on a accepté sala dans la senior le senior au moins que no bana déjà ba personne handicap au bana ba 8 ans 9 ans ba bani da sport ba ça bani da sport ba matériel ozana niveau ya bango ezali ba ça nango pe donc au moins la que et to beta championnat ba monsieur peut avoir 16 ans ba da ko beta la championnat Angleterre même championnat Europe et dépend de ce que kaka ndenge performance ne ko permettre. Ça va bon siko est-ce que lelo soki olympique et bengisi yo lisusu na mboka moko boye oza susu prêt pona kokende na kokende oui na kokende surtout na domaine nga sport en basketball na kokende sans faute na kokende mais à condition que non ba commencer à la en ordre ndenge za la raka ça va bon na leki kopesa salon janvier mbote kuna na wika pe na bosanité kopesa ba ndeko na biso salon à Miss Mbote pe na bosanité kopesa papa Omer donc Omega shop na biso na kata Sheffield na pesi bino ba mbote bo s'abonner na chaîne na biso to na site na biso www.info16.com donc bo s'abonner na kati bino sto e kozala malamu mingi et puis na profiter pe obi chaîne na biso ezali info 16 na osenga pe na ba camarades surtout na stade de Martyr maman surtout ba s'entraîner chaque dimanche wana donc bo s'abonner na info 16 donc bo bana mona nga de temps en temps na bono le kana donc bon lac so ke bon lac donc lac en anglais ko lac na français là pour aimer oui pour aimer ko s'abonner na nini wa de stade en stade bon za ba image na nga même après sport na nga na osala bon mona ngona tozongi na question mosu est-ce que banda obima Congo ozalaka pe na contact na bandeko ozena wongo ko sala musala esika moko oui déjà contact na bango dernièrement ba ba wuto kin na Jeux paralympiques na Rio na Brésil à tout moment na ba coach no staff technique ba o ya biso ceinture là na tika na Congo et ba sport déjà contact na moto na bango et tout moi ba conseil
orientation nde makambo ezalaka ezala na bango kosava sikoyo natikili yo caméra yo sikoyo tala sikoyo caméra pesa sikoyo oyo ezali message na bandeko nyonso oyo baza des personnes en handicap lokola yo pesa bango message. Ok, bandeko na ngai Levi Kitambala kandenge papa oto présenté bino les bandeli nayaki awa mpona ba Jeux paralympiques donc na ko conseiller ba personnes handicap boye sport oya biso personnes handicap eza malamu premièrement mpona oya nzoto na biso komettre ozala actif na nzoto na biso esengaki mwa sport eza po sport so eza te so eza toujours fermé na ndenge nzoto na biso eza mpe mwa babulembo manini tutu ekokomplike biso vi na makambo mosusu fo bosala sport eza malamu mingi mpona kosunga biso bapersone handicap en plus de ça ekofunga bino banzela un jour osala sport tala nga lelo na kati Angleterre na ye awa na magie mosusu te sport oyo wana na banosala memi nga awa naso bandeko to baza na martir bamonanga chaque 6 heures na banokoma na martir wana mpona kosala sport lelo sport mpe futa toye mpe atomati baavion grâce à sport donc bino so bosala sport bo ekofuta bino mpe plus tard ekofuta bino plus tard barelation ekofongama donc moi kino avenir ekoma mpe ndenge mosusu quoi bon lelo mpe oya mpe bosa mpe makambo koleka biso oyo tosala te bino bosa mpe akoleka quoi donc nakoconseille bino bosala sport eza malamu mingi et puis nakopesi mbote ya camarade nyonso tout na coach wosanga oyo aza coach ya personne handicap ya koshi na stade de martir wana bamasanga boza ebele batolombo bakinzonzi bapeti na nga Jean en tout cas boza ebele bino nyonso tout napesi mbote kotanga talaka eza makambo ya temps so na bino atanga bino nyonso liste eza molai et puis bacamarade nanga mpe na centre personne handicap na machine à sans fil na pesi nyonso mbote kuna place na travailler kobana ye moko PDC bavu et puis staff nyonso tout donc bino na pesi mbote quoi so na tangi donc moi temps eza moke quoi merci. Merci mi bon na zongeli question moko tango zoloba elingai est-ce que okoki kopesa bandeko esika yo ozali ko s'entraîner na Kinshasa peut-être tango musu baza kotala aussi boso te muto tozaki na ezaye wana te mutu pona ebi to bana kota na martir na ba discipline ba valide ba personne normale net yo boye na ba discipline ba personne handicap surtout chaque dimanche na tongo to bana kota ba tout même ba papa ça garde na stade de martir na ba ebinga so amoni lungo ba monanga ba ebinga donc to va na martir chaque tongo na dimanche et puis na jeudi peut to va na tongo donc personne c'est à martir to va na martir même et que ba non préparer Jeux africains en 2011 déjà qu'il internet na martir pendant une semaine. Donc martir un peu na bien et puis ba ndeko so bazana pisi mbote ba ebinga do wana place te ba place on travail. Ça va est-ce que yo obandaka sport au nagini malgré elinga na retard makasi mais ezaka sensé na tunu ngo obanda sport ngo na agini bon sport ngo na banda ki ngo exemple wa longue histoire ma so mo fito so ngo peut bien d'ailleurs à tête reposer pour faut oya na ko invité oya pour za ba image ya place s'entraînaka oui il faut za ba image mo la staff et mo na pe ndenge musala to sala ka pa la Congo na biso quoi ko bana âge pena za da mukolo quoi na za da adulte ezaka camarade pe sima camarade nde a proposer ngai est-ce que okotan comme camarade yango oui masala ngai liboso yaki masala to za pa monsieur J Nash la gomela pese pa mbote belé tolombo abano beta masolo ngo dakala à part ça na sente na négliger mais mutu pena meminga inde pour les masabo keka na peut-être Congo la pese mbote belé quoi yene mtamemanga pe na balance okeka torombo na pesi bino mbote mingi parce que lelo soki binote mbele levi tozana awate donc zama pambola bino sika bozali bon en tout cas pona ko succès nanu na journal lelo soki ko pesa numéro ya téléphone na yo comme ça bande ko bazana posa ya ko contacter ba ko contacter les sous pona ba conseil ba idée mususu bon numéro de téléphone c'est peut-être c'est un peu difficile na ko pesa mais ba ko keneka na Facebook na nga ba betika Levi Kitambala ba ko mona nga et puis même na chaîne YouTube ba ke na betika Levi Kitambala ba mona ngai quoi donc na Facebook ba message ezali betika Levi Kitambala o aposa mona nga a partir na bozonga ba contact cezana bon ça va contact ya ndeko na biso ezana nzela Facebook parce que na privé to pour une raison moko quelconque apesi numéro de téléphone te mais pour nous contacter au quotidien na Facebook na ye en plus au kotala ye na kati ya YouTube azana bloco be na kati comme ça au quotidien ko komela ye pour na conseil ba idée azali wana pour na kopesa bino yango bon na pesi bande ko nyoso balandi biso a traiter na biso na poko lelo merci mingi
tonton Mwinga 16 mm na pesi yo merci siko zali parce que yo nde moto simbaka montage pena donc simba yango malamu en plus toleka ko soutenir ndeko na biso Levi Kitambala musala zali ko sala na ebiete ezali musala moko ezalaka passe donc esenga fo soutien ezala na yebi que malgré tout awa azana posta nango penza ya mingité mais toujours azana posta nango pourquoi parce que a sepele te un jour akende ko fongolisa centre moko kuna na Congo pour afongolisa yango donc izo senga soutien ya yo yanga pe ya biso ko soutenir pour ete un jour akende ko soutenir bandeko yo baza kuna na personne handicap lokola ye pour ete bango pe un jour bazwa chance ya kozala peut-être na niveau oye akomi na yango kende ko na biso ako soutenir bandeko na biso oyo baza kuna na mboka Congo esengeli to soutenir ye esengeli pai aza okende ko sala ba entraînement na ye moko pe to kuna ko tala parce que to luka ko soutenir afin que œuvre ne oza ko sala awa ekende liboso penza ndeko na biso Levi Kitambala siko na yebi ke okomi na moment oyo okoki ko tala caméra oleka suko pesa ba camarades baninga famille mbote en plus na Sheffield pe na yebi oza na ba camarades benga bango ba s'abonner pe na kata site na biso awa. Bon, après ça, nous merci na yo mingi na deta na ndo ojinga pe boyeme. To ça me ça bien aujourd'hui appelé lever to ça me ça bien sima. Bande on super Sheffield na s'entraîner na nous na s'entraîner na notre jeune hospital, ba on se pour ça soutenir ngai na ba ba match, era entraînement en tout cas boyer na notre jeune hospital. Déjà là un match local de Betakawana et puis na repesa pe ba mbote la princesse ato botama Maria Kitambala na maman na pesa mbote belé na bandeko c'était George Sidan et puis na pesi nga bandeko à partir des États-Unis docteur Issa na Afrique du Sud docteur Doudou Lunkeba Donald Trump et puis masanga na France Patrick Muzubete na Didi na Muzubete so na kiti na Paris na moni Don Dansi Makiadi na pesi mbote belé Chandri et puis na Kisasa bakamani sto niveau sport bakamani kota centre ya personne handicap na Sepafa et donc bino surtout a pesa mbote belé quoi. Bon ngape na kopesa mbote mingi bande konyo so Sheffield mosala e bandi toza na site oyo eza représenté awa na kati Angleterre to partout esika toza awa na Europe donc obeti www.info16.com oyo nyonso aza na anniversaire oza na retrait de deuil oza na mariage o nyonso yo lingi ebima na émission ebima soit na site ebima na YouTube contacter biso na ba numéro oyo au mona place wana to contacter biso na nzela ya email et kozala bien comme ça to sala mosala nyonso oyo okosepela nango na pesi bandeko nyonso ya Sheffield de mbote sika nyonso bino so bozali so na tang combo liste kozala mulai na pesi no mbote na bosente ko pesa Guilain Madeka na Canada na pesi yo mbote na pesi Niclette Madeka na Kinshasa Gisèle Madeka na Kinshasa bino nyonso famille Madeka na pesi bino mbote pe na bosani ko pesa Emmanuel Renedi Jonathan mbote bino nyonso sika bozali pe na bosani te ko pesa Chefan mbote donc ba église nyonso na kati ya Sheffield na pesi bino mbote bat nyonso mbote na bino yangwana tomonani na prochaine occasion merci. OK mbote mingi na famille Kitambala Please subscribe to www.info16play.com. Botala Info16. Tomwinga Info16. Dolanda Info16.